Yesu azaliwa, Yesu azaliwa, Yesu azaliwa na bisoa. Yesu azaliwa, Yesu azaliwa, Yesu azaliwa na biso. Esika yo oleka yo tikalaka. Nyonso yalobaka asuka ye kokisama. Ata pasi na yo eza monene, Nzambe na yo aza monganga. Ako salela yo ya solo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Esika yo oleka yo tikalaka. Nyonso yalobaka asuka ye kokisama. Ata pasi na yo eza monene, Nzambe na yo aza monganga. Ako salela yo ya solo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous regardent le matin. Donc nous sommes en direct des images de Francisco Plisco Bolingo. Je répète, Francisco Plisco Bolingo. Sans lui, il n'y a pas d'image. Alors pour tous vos anniversaires, vos mariages, n'importe quel type de cérémonie, n'hésitez pas à contacter Francisco Plisco Bolingo. Il est là pour vous, vos images et tous vos anniversaires, vos cérémonies. Il est là pour vous. Appelez-le, meilleur caméraman du Congo. Merci. L'international Francisco Plisco Bolingo, #1 toujours. Si vous voulez de la qualité, vous voulez des bonnes photos, n'hésitez surtout pas pour vos publicités, vos interviews, vos fêtes. Contactez le #1 Francisco Plisco Bolingo international. Le plus regardé en France, en Europe et partout dans le monde. Francisco Plisco Bolingo toujours. Francisco Bolingo, site oyo donc eko kanga masolo puis ekangi de masolo takanga moko igo dana bimina site yango. Donc c'est que makambo ya kitoko. Bana kini bana poto bana Belgique bana Paris. Site ya moko Francisco Plisco Bolingo, Francisco Plisco Bolingo. Total ango. Roi David l'homme qui a tué Goliath, mais c'est tout pas bras. En tout cas, merci vraiment la Francisco Plisco Bolingo. Qui olingi ba image Francisco Bolingo olingi omona ba image kitoko he Francisco Plisco Bolingo otozwa etomona Francisco Plisco Bolingo.